Mbote balandi ya émission nzokande esengo eza lisusu epai na ngai po tokutani lisusu mokolo ya lelo. Lelo toye na lisolo mosusu ya sika. Lisolo yango ya sika eza nini? Lelo tokolobela l'évolution de la révolution spirituelle des Africains. Donc tokolobela l'évolution de la révolution spirituelle des Africains. Yambo na kota na bozindo ya évolution ya révolution ya Afrique ya spiritualité africaine. Na kozonga muke na démologie. Na lobaki na démologie na lobaki bouye. Na lobi ba démo toza na 4 sortes ya ba démo. Ba démo yango ba vandaka na ba entité. Donc na ba être vivant. Dans chaque être vivant toza la kana ba démo. Toza na 4 êtres vivants. Maï, moto, mopepe et puis mabele. Maintenant dans chaque entité ba démo ba zalaka. Ba démo oyo ba fandaka na maï ba bengaka bango les ondines. Les ondines na lobaki baza ya basi pe mibali. Ya mibali ba triton. Ya basi ya Athéna oyo to bengaka ba sirène. Na yaki pe lisusu na baki na ba zoanthropie. Bazali ba démon oyo bafandaka na zamba bango bakontrolaka sol et puis sous-sol. Nakendaki na badémon ya moto lokola ba Asmodée, ba Malmode. Normalement badémon wana bazalaka badémon propre à nous po biso bato liboso oyo tokomisaki moto eya na mokili. Nous les Africains biso nde mutu tobimisaki moto na mokili à l'aide ya mabanga et puis na matiti ya okauka ebimisaki moto bakoko na biso nde basalaki ya. Et puis na yeke lobela ba démo bafandaka na mopepe oyo bazalaka na forme ya nde tomonaka obenga ba ange wana moto na mapapu. Voilà. Lelo maintenant na kolobela l'évolution de la révolution spirituelle des Africains, oui. Avant na kota na bozindo ya révolution pe ya évolution na lingi na répondre dans nos mois 4 questions eza awa. Ba question yango na sepelaki na yango po esekisaki ngai makasi. Question liboso ezali boye ndeko moko atuni ngai à partir ya Brazzaville atuni boye serpent de rein eza basine oyo tomonaka. Donc atuni soki serpent de rein tant to enseignaki démologie. Est-ce que serpent de rein eza basine oyo tomonaka? Na kozongisa solo eza yango tomonaka ngo mingi ba illustraka nzete moko boye nyoka alinga yango na ba pharmacie kutu bakamataka kopo vert ya mai to ya kisi nyoka alingi pe azobwaka ngenge na ye na kati. Ilakisaka nini signification ya image wana? Vert nyoka alingi azobwaka ngenge wana koyaka plus loin. Donc, nous allons répondre que bah, si il y a un serpent de rein et mon n'a pas visible, tout le monde a une pharmacie par-ci par-là. Dans l'église, peut y avoir une croix, na S. S, on est symbolisé à nyoka lingi. Bon, mon a trop. Deuxième question, bah, tout ninga balobi. Wolo, pe palata, yanzambe. Ndenge nini, maman, apesaka yango. Nako préféré na répondre place oyo na verset biblique. Tangu Satan na benga ndenge ba Kristo to babengaka Satan amemi Yesu. Po Satan muto yaka kozwa Yesu pe amemaka ye. Ayebisaka Yesu boye. Gumba melanga na pesa yo mokili oyo epesa melanga yi. Secret moko eza wana. Satan ayebisi Yesu ndeko tangela biso mukanda ya Luc chapitre 4 verset 5 tina 8. Okomona ke Satan amemi nde Yesu bo bakomongo ya bizarre. Satan amemi Yesu sima nango ayebisi Yesu gumba melangai pe na pesa yo nyoso. Yango monaka soko ndimi kaka ko gumba mela maman azibilora meke apesi ba wolo ba palata neti biso apesa biso wa parler ka stemai et sinon. Donc c'est un peu ça. Wana Satan de akoyebisa Yesu
soki ogumbameli ngai nakopesa yo nyonso oyo luka nyonso mokili eza na yango po epesamela ngai. Donc allez-y comprendre que ba richesse malaki epesaka yango kaka nani? Maman. Epesaka yango kaka maman. Nde yango nalobaki soki omoni kaka moto na biso moko alakisi basini ya kozala grand na molimo, nde basika bakendaka kozwa ye bapesi mwa biloko yango mike po abosa na biso. Bapaster oyo bomonaka bapaster bato minene mingi bagrand na biso, mais bakokaki nzala te. Et puis quand est-ce que maman ayaka kotante motu? C'est lorsque oza na désert. Désert eza étape oyo moto grand nyonso moto nyonso alekaka na étape moko ya difficulté, na étape moko ya souffrance. Nde esika apparition ya maman eyaka. Nzokande soki okangi motema oleki étape wana, après étape wana, donc après elanga mbula ebetaka kaka. Sikoyo ezalaka nini na Afrique? Tant to oleka na étape oyo esengaka motema ya moto ekoma libanga, motema ekoma makasi. Étape ya pasi eza na étape oyo epesaka moto mayele. Nde esika maman na yaka a proposé au maintenant. Eza na loi moko mystique tokoyekola yango plus loin. Une fois kaka oyoki motema na opasi o manifester yango na mokili directement ba démon bayaka sans obenga bango. Donc démon na présence ya mutu na vie ya mutu ayaka kaka soki ou soit oyoki pasi moko na motema na yo, o regretter makasi na motema na yo, oyoki mawa makasi na motema na yo, nde esika ba démon wana bayaka. Soko tali ba dessin animé ndenge nalobaki la fois passée. Total muke illustration ya dessin animé oya mukeba. Tango kaka Chantal alelima ya misu na ye etangili ye etangi nde mama mambweni obe en terme na biso. Mama wana ezaka komona ye je crois on dirait mama mambweni mama nganga na nde ko bimela ye po alelaki. Soko tangi otali film Miraculous ezaka soki muto ayoki pasi na motema mabe moko regretter ayoki pasi moko soit déception moko to azangi eloko moko boye regret na ye nde esalaka ke akoma posséder na ba démon. Bon nako fongola ngo mbangu. Troisième question, o vivaka ndenge nini po osengaka te? O vivaka ndenge nini po osengaka te? Solo namoni ndenge na répondre te, sinon na vivaka na ngai nakoki nde koleka na télévision koya kosengaka te po eza ntina te. Nzokande ekomama quelque part soki moto moko apesi yo mayele kabola eteni ya bozwi na yo na ye. Makambo oyo nayaka koteya bamaître nga ateyaka bana mikete nateyaka mikolo mateya oyo mikolo kaka nde baka comprendre yango. Alors mikolo baza banani? Baza bato esprit déjà ezalaka likolo, esprit emata bato bakomprendaka makambo ndenge mosusu. Nakoki te koya koteya epuis na bana kosengaka po yo moto ozolanda ngai oyebi ke moto akoteya biso aza moto lokola ngai esengeli alia esengeli azala bien. Bon il faut kana sengaka te, il faut kaka nasengaka te. Wana eza babenga yango ba œuvre ya charité, moto akosala yango soki motema elingi. Tanga mosusu lo ya semence oyo toyebi koexplike bato, tanga mosusu yaka différent nde bateyaka na baeglise, mais nakoki koya koteyaka bato semence te po bateya biso yango trop ya bagambi mortel. Sauf que nayebi lo ya semence Bible écoute le Bible, donnez et il vous sera donné. Bon, moi nakoba noya ko sengaka te wana mon respect et kitaka moke. Mais sinon naza moto na liaka na melaka nyonso na sala. Question bosusu. Est-ce que makambo oyo olobaka oyebi yango so? Ya solo makambo oyo nalobaka na yebi yango. Ezalaka makambo penza ya lokuta na ngamoko te. Na yebi yango. Voilà. Na bandi na répondre na ba question siko to koti na sujet ya lelo. Na lobi lelo tozolobela nini? Na okene penza moi malembe bandeko ba comprendre bien. Lelo tozolobela
l'évolution de la révolution spirituelle. L'évolution de la révolution spirituelle. Avant de compter la bozino, tu as dit évolution ezanini, révolution ezali nini. Évolution ezali changement par étape, par processus. Donc changement mokozoya malembe malembe yango babengaka évolution. Donc tant to ka mutasa ko évoluer, donc ça ko émerger malembe malembe yango babengaka évolution. Maintenant la révolution c'est quoi? Révolution ezali changement brusque, changement brutal. Donc changement ya mbalamoko yango babengaka yango révolution. Maintenant, pourquoi tolobi l'évolution de la révolution spirituelle? Banda mundele abandi bagambi mortel na ye. Les esprits africains et se soulevaka et se révoltaka kaka. Et se révoltaka pourquoi? Et puis et se révoltaka en masse. En masse, au moment où on a révolté contre la spiritualité au mundele aïla biso. Donc, ceux qui quand Mundele a remarqué que Batu, Moindo, comme ils ont révolté sur la spiritualité erronée, Nde Sika Mundele a changé système. Donc, il est un peu terre à terre pour Motonio soit comprendre bien. Donc, Sika Mundele a maintenant changé système. Nazoni mo mukesima. Tant que les esprits africains et tombokaki, révolution moko esalamaki ndeko na biso ya mundu moto mundu lokola ngai na yo na kombo ya Martin Luther. Ça dit azana kati ba pratique wana mais azo comprendre na kati na ye ki ba pratique eza lokuta façon bon même la biso na spiritualité oyo eza lokuta. Il faut tous la indépendance spirituelle. Donc Martin Luther abandaki ko bundela l'indépendance spirituelle des Noirs. Mundele siko sali calcul atali vague wana ya révolution wana Mundele a ko changer bena système. Système nini Mundele a changé ki. Abi bon, lokola Martin Luther do telemela. Système oyo Mundele a ko sala système mususu ya protestant. Pour nous calmer maintenant, la tension. Toyo kaka phrase o ele kaka na ba français, baninga bakina ba classe, baninga batanga. Toyo kaka phrase moko tout chemin mène à Rome. Elinga relaxa nini. Donc nzela nyonso, connaissance nyonso yo kozwawa et ko amener o kaka na Adam na Eva. Et ko amener o kaka na Rome. Na Rome nena zala kuna. Il paraît pas. Pas payer des représentants ya Nzambe na mabele. Bangonde bafanda ba calculer que non. Ce qui système est baby, faut créer système oyo. Maintenant, tangu Martin Luther ache mindondo Mondele avec tout ça là protestant. Tangu Mondele sali protestant. Azupe ba infiltré ya mindele ba coach na kata protestant. Protestant e bandi. E bimisi biamba ebele. Ba Sebeko, ba KDC, ba bilo rebelle ba protestant. Soit disant ba on est basé esprit à Pentecôte. Kende. Maintenant les esprits et qu'on se révolté. Ah, mais protestant oyo, ils sont catholiques en mode. Mais la forme est moussousou. Donc, les langues qui est trop licoloté, non, qui est trop terre à terre, pour mon tout à comprendre. Protestant, il y a dit, oh. Mais, esprit africain, il y a un moralisme sous. Mais système protestant, ça n'a pas de maintenant, l'esprit africain est comme il y a liberté. La liberté spirituelle. Le quoi mondele moninga za la kamayele ba kosala ba étude. Avec au mon bon, faut créer ce système mususu. Mondele avec créer
système moko ya sika baye ko benga ngo kombo nango groupe de prière mundele aye ko créer maintenant ba groupe de prière groupe de prière et bandit donc groupe de prière c'est le quoi nini on dirait ba pesi mutu mundu indépendance ya ko zala yemoko pasteur ya ko zala yemoko prêtre ya ko zala neti eloko na ye kaka nzoka nde batie mutambu kaka na se mundele mutu mabe ba grand pasteur nyonso batombo maki tanga réveil babenga mpe église de réveil groupe de prière donc pona bango balamuki nzoka nde okolamuka ndenge nini mpo oselaka biloko na bango nakozonga moke nsima kimbangu mpe ase révoltaki na protestant kimbangu azalaki protestant ntango mpe veye ase révolte basali nyonso bapekisa kimbangu na bandenge nyonso ti kokanga mpe koboma moto abongo amikufelaka entre guillemets nde na nsima na ye bomonaka bagambi oyo basalaka na eglize ya kimbangu donc bazwi kaka kimbangu bazwi siko bana na ye bakotisi bango buzoba na bango basali mena église de Christ biloko moko ndenge wana envoye na ye simo kimbangu système na bango kaka ba groupe de prière ye epesi ba assemblée tozomona ba église ekoma tellement ebele soit disant bakomi libre spirituellement sikoyo na miniti oyo tozali milimo pe esi etelemi comprendre que milimo et comprendre que na ba groupe de prière na ba église de réveil pe ezaka banani bagambi immortel maintenant tokobi na fin ya système mondele ala système moko te oyo kokosa lisusu butu mwindu ndenge tolobaka boye nyonso ebandaki na centre nyonso mpe kosilela awa yango monaka misu ya mondele atia yango na Congo centre tata bengaka Congo centre na taka bapays nyonso ya kati ya Afrique par rapport à carte ya lokuta oyo balakisa biso wana bapays eza ebele autour wana nyonso ebandaki awa donc mundele ayebi ki awa toza na fin ya système yango bozo remarqué monde na minute eza bouger bango moko kuna kutu na minute na mindele na Europe na Asie par-ci par-là bazomona bivesu bato bayebi makambo ndenge etambulaka bomona ndenge milimo zotombokaka kuna pamba bakomi komona kutu ba image ya ba démon bakomona makambo ebele pour vous dire que milimo ya ba noir ici etomboki sikoyo tokomi na étape nini tokomi na temps nini tokomi na temps de la fin du système temps oyo ndoto oyo roi alotaki oyo abengaki bato mayele baya kointerpréter ndoto oyo Daniel ainterprétaki tokomi na ntango yango na ntango ya libanga ya muke bible elobi boye libanga ya muke ekobanda bakoto oyo po ekende kobeta statut na makolo tokotanga verset yango malembe bo comprendre statut oyo Daniel a interprétaki na ndoto elakisaki nini et puis esalamaki na biloko nini bana mayele bakokomprendre ndeko tangelanga mukanda ya Daniel 2 Daniel chapitre 2 verset 31 tina 34 donc on va comprendre maintenant ta oyo tokomi message yango ekouta wapi ekouta bakote oyo bapesi mpena type ya message yango babi libanga muke esimbami na libongo moko te mais eye ebeti statut na makolo na ye Daniel chapitre 2 verset 31 tina 34 Cette statue était immense et d'une wana splendeur. Daniel aza kolimbola roi ndoto roi alotaki alabi oh roi tu regardais et tu voyais
Donc vous savez qu'autant la peur, vous savez comment on a statue. Bandela Yaya. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Ah, statue à moi, c'est qui est mon nene. Et c'est qui vraiment mon nene. Ok. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Voilà. La tête de cette statue était d'or pur. Ok, malembe, malembe. Yoka siko ba parti oyo ba pesa forme ya statue na roi ya ndoto. Na ndoto ya roi oli na roi ya ndoto. Donc na ndoto ya roi. Roi moni ndoto. Abengi bata mayele. Alobi ndoto na ngai moto ya ko interpréter yango na koloba ngo te mais moto ya ko mona ngo pe ko interpréter yango. Tokolanda ba nzambe na ye. Nzambe ya bakoko ya Daniel. Après ça qui Daniel mayele. Pour avant Daniel a interprété ndoto oyo soko tangi na Bible wala sabino ke asala ki aider na nzambe ya bakoko na ye. Tala sikoyo ekeko yango statue yango azalaki ndenge nini balobi mutu na ye tokei. La tête de cette statue était d'or pur. Mutu ya statue yango ezalaki or pur. Continuez. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Poitrine na ye na maboko na ye ezalaki argent. Continuez. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Libumu na ye na mipende na ye ezalaki ya erin. Continuez. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Makolo na ye ezalaki ya fer. Maintenant bitambi na ye partie mususu fer, partie mususu argile. Bandeko na nga ya témoin de Jéhovah batu bazaka ba maître ya ba dessin wana bokomona na mikanda ya ba témoin de Jéhovah. Botu na ba témoin de Jéhovah balakisa bino pour ba le muntu wana dessin au mabango. Bokomona image ya statue wana. Maintenant tu na tango oyo. Plus loin na reconnaître le pourquoi mutu ya or katikati na ye ba détail tout na reconnaître pourquoi. Eza ndenge oyo kolon akabola Afrique. Donc bakabola Afrique ndambo 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 ndambo. Eloko babosanaka makolo bitambi basalaka yango na argile. Argile ezali mabele. Argile ezali potopoto. Donc batonga nde église likolo ya mabele. Batonga elingi koloba boye statue elingi limbola boye. Makambo nyonso bayebisaka biso efanda ezaka na fondement te. Connaissance nyonso étrangère ezalaka na fondement te. Pondako batongaka yango mpe umela batongaka likolo ya libanga. Boni boni bakina kotonga statue wana ozo représenter gloire na bango. Ezala makolo ya argile. Donc fondation ya mabe. Sikoyo il faut libanga moko continuer. Comment il a combien? 33. Ah, continuez. 34. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, Voilà. frappa les pieds de fer et d'argile de les statues. Voilà. C'est là mouké. Daniel MC roi. Vous savez comment on a ndenge libanga moko euti ba côté oyo, ba côté na biso. Libanga ngo esimbami na liboko moko te. Et frappé statue na makolo na ye esika argile. Statue sa nde nini ekoyi pe esangani. Après libanga yango ekomi ngomba ya monene. Continuez sur la 34. Il les mit en pièces. Alors les fers, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble. Voilà. Ils deviennent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue
devient une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà. Et c'est un philosophe qui a mis l'Afrique à la forme d'un revolver. Gachette na yango ezalaka awa epai na biso. Gachette et si ka libanga ekolongwa, libanga ya moke. Ezali message moko ya spiritualité. Eza déjà na kati ya centre ya Afrique. Tant balobi ke esimbami na liboko moko te. Donc eza message oyo ekouta na religion moko te et que outa pe na mayele moko te ya bapaya. Nde libanga yango ekozala moke. Yango nde mutu ezokende kobeta mena stati na makolo tokomi na tangu yango. Yango zomona milimo elamuki. Na kobenga ngo na terme obiso benga yango na bandoki. Tokomi na tangu ya nzondo. Tokomi na tangu ya nzondo. Tokomi na tangu ya mbio. Eza bilima oyo na bokoko na biso babimisaka makambo ebatami. Nalingi naloba. Tokomi na tango ya nzondo pe ya mbio. Eza bilima na biso ya bokoko na biso babimisaka makambo ebatami. Yango zomona mwana biso ya ekolo na biso ya basakata. Ya pasteur ya munene ya bamboko na biso. Na misu na bino bomonaka tango azobenga nzondo, bomonaka pe tango azobenga mbio. Et puis bozomona ndenge nzondo na mbio bakoti mwana ngo na nzoto azobimisa ba secret. Azolakisa bino ndenge ba pasteur bazala banda tosambela ti lelo ti mikolo koya. Notre esprit nzondo. Sekele ko bimakaka. To komi na tango oyo faut te ba vérité ke mikanda nyonso uta libanda lokuta. Soko la bi lelo oyo. Tango Mobutu ayebaka ba secret oyo. Asalaka effort. Ayako sala zairalisation. Donc biloko to ezonga ya biso na bonzoto boye. Nzoka nde tokobotola yango na molimo. Mobutu asalaka yango mpona kanda elekaki. Tokomi na tango yango. Tala ta ba jeune garçon, ba jeune musicien lelo. Ba koyeba ba nzembo moko kaka mpona ko révolter ba esprit na biso ketoke liboso. Ba nzembo zembato, ba nzembo ngo eza mingi. Nakopesa caractéristique nango. Et ça n'a rime ebele. Banzembo oyo ba jeune talent d'aujourd'hui, bazo yeba banzembo bazo rimer trop, bazo lobela réveil spirituel. Bazo lobela ke tozomona clarté. Pour clarté tozomona, ezaka rapona makamero lié ya mboka te. Ezaka rapona makamero ba mbouteillage te. Ezaka rapona ba mikondi miyibi te. Clarté oyo tozomona banda Yesu akota mboka oyo eloko ezo changer ezate batu bako sambela ebele mais batu bako bongona te batu bako sambela ebele batu bazoko ko maîtriser esprit na yete esprit na yo moko ko maîtriser yango ndenge ni ebimaka na nzoto ndenge ni ezongaka tozoyeba te batu bako sambela ebele telaka nde bakosaka biso ke ba pauvre na ko bandali kabo lelo boye Congolais nini azalaka pauvre bolakisa nga na mona ye. Pauvreté na biso ba Congolais ezalaka na esprit. Ezalaka na bomoto boye tendeko. Makambo na ina loba okondimelanga makambo na koloba ke tozalaka nous les Africains nous sommes pauvres en esprit. Nata toza na 21e siècle. Maele ya moto ese bongwani. Biloko nyonso mondele ako sala lelo. Eza biloko ese salama kala. Ako changer kaka ba forme nango. Eza la mituka, eza la ba téléphone, eza la nyonso to lula ke pa mondele. Eza biloko salama kala. Eloko nini ko zonga biso, ba ingénieur na biso pe. To créer eloko. To créer biloko. Mutu ke sala ngo mutu moko te. O asala ka pile moto mosusu. O asala ka moteur moto mosusu. O asala ka tol moto mosusu. Esenga nini ka lisanga. Esenga lisanga kondimana. Mayele ya moko na moko. Kongo ekobonga te soki toza te lisanga. Soki tosangisi te le génie de l'air avec l'énergie de l'autre. Congo ezana besoin d'action na biso koleka loba loba. Ba jeune ba comprendre que muteme suki.
ba jeune ba comprendre que motema esuki ndeko bandi classe na pasi a comme licencié et si ko ba ko engager ezate ba ko senga expérience ya 10 ans pour ba engager il faut comme moi si pour ba engager akile suko lienye pour ba engager boyebika ndenge sa malelo boy siko yo tina nini oyo bilenge bele ba ko otanga ba université bara mboka bakomi ko tomboka malembe mais bona na makamna ko loba kala mingi te bato ba comprendre que le kuta eleki comment ba komisa biso le kola ba biloko ko sakana muta ko tanga classe musala ezate et puis soki misala ngo ezate eza pona buzoba na biso na ngonga oyo kongola ko za chômeur te botala masolo ba mbongo to yoka ba ko yibaka botala masolo ya ba mbongo to yoka ka ezela bandaku na bango. Comment bazo koka kosala bola muté ya kosala misala po baninga bazo misala po bazana kati ya Gambie mortel ba poste ya gouvernement et comment ba poste moko ezala kola ba bot ya béton ba bot ya ciment donc soko lati yango oko kende ko ta oko tambola te yango nga ba politicien na biso ba konza mboka namona ka tina ko finga bango te. Pour na yebi malamu ki za bango te za système ba kuta en place. Système ya lo kuta makasi. Na sepela ki mukolo yo mokonza mboka na ngai Fachi Béton. Ao gagne la macro. Aïe c'est keba dans la live on a fort. Paix ça symbolise quelque chose sur la spiritualité. Na cadre spirituel aussi ça symbolise quelque chose. Pour na tanga kala zoba wana tanga alobaki na mokonzi ndengo wana bozoba na miso ya bato na tanga kala mokonzi andi makaka mbalo te kokota makambo na biso te après ça yeni saleni do bato baotya biso bozoba yo tala mokonzi ya mboka na biso bandeko na ngai senga na banzambe bapesa yo lisi ya komona omona modèle mokonza mboka azobunda bomona modèle mokonza mboka c'est-à-dire azolinga mboka ezala bien mais osimba te siko nga penda ndibi nakoya penda na etando bo na fingi mokonzi ya mboka na ngai mpo nazomona makambo ezoleka komi likambo ya population des fois telema toboya nano baeglise ya buzoba oyo Pasteur Denis Assel qui se biso ndenge ba pasteur ba sala ka ba film to si to moni pe to si to yebi nangongo secret moko zo batama ezate to ko telemate bandeko to ko telemate to komi nangonga libanga ya mukie ezali message moko et ko uta na centre ya Afrique et ko beta statut na ba pied na ye. Alors na lingi na pesa mena critère ya message yango balobi na Bible na mukanda ya Daniel libonga yango esimbami na loboko te meye. Donc eza message oyo milimo nde ko pesa la bana na batu et que uta na religion moko te et que uta na connaissance moko te batanga na mikanda. Eza message oyo ko la bana ya batu bakolobaka nzoka nde bon habite ke message na biso nde yango na bibana ya batu bakoloba nzoka nde na sens nini sali likamo bakosa yo omoni yango vérité nango ngana habite ke zande ya biso apo biso lo ba biloko bongo te message yango eza moto nyonso ko pesa makanisi na ye moto nyonso ko za idée moko nga place na mona lokuta boy bakomi yango ngai place na mona lokuta boy donc eza likambo ya batu nyonso message yango kasi batu bakotambwisa yango bato bakotambwisa message jole basaka batu bakufa bato bomoi oyo batu ya bomoi oyo bakufa donc moto za bomoi mais akufa na ye donc moto aza ndoki bakoloka ye moto aza ndoki baloka
bata ndengo na nde bakotambusa ba message pona nini nalingi naloba nini par moto azala bomo ya kufa donc moto ya mimonaka tina te amonaka baningani na tina wana eza bato bakomema message wana moto vi na ye moko eza ya tina te moto akozala sacrificateur un vrai sacrificateur sa vie n'a pas d'intérêt pour lui bomo ya baninga nde eleki nyonso po ekomama quelque part lukelaka baninga kimia et puis les bagaté bible makambo ete ya kabisa na église pona nini batu bazaka mesure ya ko pratiquer yango te po ete maka vai ke vai likambo solo bakote ya kaka na ndenge moko ya science ya occultati de la science révélée de bakote loka likambo ko belo kutaka ko comprendre te neti baluka kimela moto nyonso eze esika ko ba passer ba betaka de chon na etutu le ba ndeko na ngaki la fwengi eza esika ko passer ba betaka de chon na etutu ke lukela moninga kimia lukela moninga kimia toti komona a biloko oyo mamo apesi yesu maître na bino ya ba Kristo yesu aboyi boni biloko oyo mamo apesaki yesu aboyi boni yango ekomi lelo sujet ya matière ya bapasteur bakosa bino prospérité eza oyo boomona te prospérité eza kozala mituka ebele te la prospérité c'est la paix du cœur la paix intérieure c'est ça la prospérité bokoteya bato prospérité ye moko oza prospérité ye moko ebike mituka ona nango eza biloko te mbongo yango osaka nango rien natunaka boye biso na baindo tokendaka zamba po toboma nyama mboka mobimba elia soki banzambe bapesi yo mayele moko ezalaka mpo na yo te ezalaka mpo na baninga boni lelo bino baninga bozwa mbongo eloko nini ezosala bino kasi mbongo yango boyaka nango na mboka te eza lokola okela zamba obomi nyama alendima yango apololi yo kuna pourtant ndako na yo famille na yo bakomona mpasi solo esengo ekozala ndenge nini elobi yango phrase moko le précurseur alobaka alobi nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre elakisaka mpe nini bandeko bondima makambo na ina aloba bondima te bopunapuna tala kaka match oyo olingaka ya équipe na yo mpo na nini esengaka otala yango yo moko te po elenga match botala yango na baninga eza lokola bozwi biso bainde tozalaka soki ozwi kaka mbongo mokolo kozwa mbongo mpo osala ya liboso baninga bamela balia tout noir azalaka bongo baninga basepela pe mais oyo ekoma sikoyo lelo ekoma soki bapesi bambongo na buzoba kende koboka yango na concert na bambongo na biso tomona moto abokela motu mbongo basa boyo oza na ndako otala tv bazoboma mutu ba $100 banda babandaki bon tipo azoboka mbongo oyo asalaka wapi talaka mboka na biso tozala ba prêtre ya ndako mutu moko grand prêtre azala eloko asalaka te mais bino mpe bazoba na bango ozobenga bango prêtre mutu omonaka ye na compagnie te aza na eloko moko asalaka te mbala moko mbongo ebele otuna donc tunaka te ndenge omonika atongi mwa ndako baniveau soki 20 niveau na karate na bino wana ale bino mo bokomi kaka so na ntongo omoni bonjour bata pasi makasi na bokoko na biso okei zamba obomi nyama oye obengi kutu bato baya kotombola nyama wana zamba bosasi moto na moto akozwa eteni pour vous dire que toala bata mbongo te ya solo po bambongo mamo apesaka ezalaka bambongo moko po impressionner bato ke oza na mbongo mais en réalité oza na rien et puis en réalité oza mpe kaka mutu te mbongo ya mamon soki ozwi yango mokolo kaka ozwi yango mbala moko okomi na insécurité mbala moko kaka okóma na insécurité mbala moko kaka motema mpe koyinda yo okomona okabela ndeko no ye asali dili po azwa yo ta mosu oliaki nie
loko ya liaki niete moyazwa ezate yo ta musu yo koma déjà mwasi bon o batikala mibali o kabela bango te yango tozomona makambo otokomona te makambo penze toleka na mboka oyo tozomona te ndeko mekana kotangela nga lisusu nakoloba boye parti oyo bato ya nzambe bato ya yesu balobaka ke diable aza rusé biso lobaka kolo aza rusé mundele aza rusé donc mundele aza rusé donc asa d'abord tout chemin mène à Rome okende boye okende ka epa na bango okende okoma musulman okoma catholique okoma protestant na bangunza kutu nde bato bakoboma lisusu bana bato susu bangunza eske natangi komo na ye nalobi bangunza donc bangunza baza sans guide sans préparation ngunza wana titre soki akotutuki mbala moko okomi ngunza oyo akozongisaka biso na bamakambo ya kala yango ozomona bamessage na biso ya banoir eza mal compris epa bandeko na biso banoir mpo bakobetela biso banzambe moko boye neti kaka ya liboma lisusu na 21e siècle yo ozo kofaire croire nga makambo bakekele vraiment yaya na ntango toza yo obetelaka su makambo bakekele lisusu monde biso na afrique tokomi na 5G bon nayebaka te basignification ba G so boyebaka ba G ba 2G 3G 4 5 mpo ezokende ezaka nini mokolo na oyebisa bino so elakisaka nini mpe ezali lelo asuki no wana mais afrique lelo toza na 5G bon sikoyo lelo toza na 5G yo ozongisa biso na kekele ndeko na ngai ya ngunza ngo mate ya bongwisaka pete mabe na biso nde bato yango tolingi baka bokoko tolingi madintama tozokanisa kaka de fo yo moko ozala toadisi yani neti biso kutu aposa biloko te biso naposaka tomona ebele ya bato kozonga bato tomona ebele ya bato bakoma libre congolais comprendre ke alaka na ye pauvreté wana batia biso yango na esprit okomona congolais alelaka nzala chaque année chaque jour congolais alelaka kaka africain alelaka kaka tala chaque jour na babar il paraît RDC c'est le pays le plus pauvre du monde mais eza mpe kaka pays oyo babar esalaka baplain na monde entier pays oyo batondisaka bar mikolo nyonso biso bongo tomelaka masanga eutaka biso wapi mpona nini tolobaka toza babola chaque fin de l'année année oyo toteki bien te baane elekaki kitoko donc biso monaka eloko so eleki nde ekomi bien yango tozalaka so nde moto akufi toreconnaitre bolamu na ye soki azala bomoi tokoyeba te congolais lamuka esika ozali okosami mpe mingi nauti kolobela l'évolution de la révolution donc ndenge révolution de l'esprit des esprits esalemaka ndenge mpe mundele achangeaka système maintenant la mundele ana système moko ya kochange eza te totelema koba ndeko na ngai bomoni bitumbu ezalaka na baeste wana nalobaka yango awa ke ezalaka bagambi toyokaka ke bato bazala Kinshasa batindaka minduki kala mingi te tomoni affaire oyo na ntanga kutu komba babiloko wana mais eloko nayebisa bino boye omoni richesse ya Congo bokanga na matoi na bino boyeba ezalaka kaka na este te Congo mobimba ezalaka na biloko wana eza na bilima oyo bakanga yango kote ya baluba bakanga yango biloko yango ebunga ezalaka mpe bima kuna badiama yango ti bakanga yango ebunga emonaka te bandundu akanga bakongo akanga Équateur akanga kaka parti ya moke na este nde esika emonanaka bondi bamakomela oyebisa bino biloko babomelaka biso oyo babomelaka biso esilaka te ebotaka nde kobota mpo eza mabele eza biloko asa mabele esilaka te epo eza partout na Congo mobimba makambo na oloba bandoki ya solo bavrai batamele ya Congo bayi makambo na koloba
Tant que ça la Bible, au moins or a dominé. Les longs sont abandonnés la Bible. Bah quand t'appelles coltan. Bah quand t'appelles uranium. Mais bon dit melanga, à part coltan, à part uranium, tozana biloko mosusu nane monanité. Il y a pas longtemps libanga moko ba auto zona est ka kuna, soko tel ote c'était likolo dango c'était nyangwani. Tozana biloko ebele oyo kosilaka jamais. Tobongisa ne mitu. Tobongisa ne mitu. To comprendre que liboma oyo pe toza capable ya kosilisa yango. To komi na ngonga nango. Moto nyonso mukolo nyonso va comprendre nzoka nde tellement. Banda ko changer na esika oyo zali. Et puis ko bongo la pe mokili. Nalobaka boye. Na nzoka nde toza na besoin ya bato misatu. Bato mayele. Bato makasi. Na bato ya mbongo. Solo mateya oyo ebongi epanza na epai ya moyindo nyonso esika zali. Mateya oyo eza ya moto te, eza ya biso nyonso. Totambusa nzoka nde. Totambusa yango selon mayele na yo, selon makasi na yo, selon bozwi na yo. Bozela te biso toya kosengaka bato non, eza kitoko mingi te. Po ya solo soki banzambe bapesi moto vision, bapesaka pe provision. Moto na nzambe ya solo, soko ozwi révélation, ozwi vision, okozala provision. Nzoka nde. Lelo nalobelaki l'évolution de la révolution spirituelle. Donc nalingaki koloba boye, à chaque fois milimo ya baindo etombokaka esalaka révolte moko songolo, mundele a changeaka G, mundele a changeaka système. Siko mundele a changer ba système pe mayele na ye esili. Tokomi na ngonga oyo tozwa l'indépendance spirituelle. Tokomi na ngonga ya kokoma indépendant spirituel. Ngonga ngo yango oyo. Ngonga oyo pe ekoleka te. Biso pe tozalaka na bomoi mpo totala yango. Tokozala na bomoi mpo totala yango. Tokima nde maman. Tokima maman. Tobenga na ye na mboka na biso. To vivre normalement lokola bato. Ndeko tangalaka mukanda ya suka oyo Matthieu chapitre 6 verset 24. Nako suka wana. To éviter maman. Yesu kutu na Yesu na désert. Maman apesi biloko ngo aboyi. Boni kasi bino biso tozolingaka biloko maman apesaka mission. Ba pasteur nyonso tokomona oyo. Ba pasteur na biso nyonso bomonaka ba pasteur. Baza ba grand esprit na biso. Ba santaki révolution. Ba santaki qu'il faut changer makambo. Lokola tozanga ki ba guide. Nde bakenda ko sutuka sa ko ma pasteur asa loba makambo lokuta. Moya zonga simate po za réputation ya danger. Ba pasteur ebele ba yebi makambo to loboyo. Ba pasteur penza ezala pasteur moko munene moya tanga komo na été amuna ange. Tawara mukanda ya Matthieu 6 24. Nul ne peut servir des maîtres. Ah. Car il haïra un et aimera l'autre. Car il s'attachera à l'un et quittera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ah. Oh, comment servir Nzambe na maman te. Maman ye ayaka ba richesse malaki. Biso na nzoka nde tolobaka boye. Neti ngai. Pona question batulenga sona vivaka ndeni. Nga na luka mbongo te. Na luka mbongo te. Moi je passe toute ma vie à voyager. Na passé na futur ka pona ba sekele. Na moi bisala sala nga na badako ko sala pesa yanga moi sans fond na sala mo peli soute. Moi ba pratique mystique oui. Na sala mo soute ala ko maka côté na côté. Na luka mbongo te. Mais mbongo nde luka ngai. Namaste.